c'était à bien oh. Okay, what is the tone Doris Lubarabaziwa Pigos Mule Babi Mikolo Ozana Yebela na umela mengana ye Timbela Avo Yebela avo umela Timbela nan Pofo Timbela G. En tout cas bon anniversaire. Il y a Massananga Frank Stemai. En tout cas toza na bandal c'est Paris. Tovandi babi équipe e banaraboye bolingo zaraboye faut sentir que Basara Ramazani pe bazalia ou na FC Bino eza danger ken piana l'hôpital pale dégâts Vincent Tulis balobi boss na biso nde tovandi ezaye pour yaza patron to chaka e Glo lang anniversaire Frank Stemai vraiment na habité vraiment quoi dans on va habiter quoi na pesi vraiment avec na mona aussi ça la tige le baba olangi vraiment son micro Frank Stemai lobby vraiment Frank Stemai to mizaki ngana na vie Gauthier Mascot de 18h 23h tolier mais le anniversaire na c'est le makamou même bana février talara ba Dame Suzolo ba Rosar Kanza ba Ansuluzolo ba Mike la Duchesse comme sous ya Frank Stemai talara ene baksami salut-moi bien qu'on a République démocratique du Congo on a presque un en 2015 nous avons rattrapé en 2016 toi nous avons la raison joyeux anniversaire wana Glo Langi l'américain perdu au Congo mais na comme Luka déjà passe pas on est bimi boaka Matana Apollo siko Apollo na siko azo animé émission na habité eza site nini to yeba delbe nyonso rara voilà nyonso ken piana problématique bazo luke déjà bazo kanga kalate Frank Stemai Congo France na Vincent Marguerite ngane to beba na rap on avait Didier Masuki veut déjà ya kilobe moi ziwa na on a Didier Masuki na grâce misio pas grâce misio za soute pe pas Didier Masuki na zala raté vena nga Didier Masuki boma mota kombola yali kama mabele étranger azali biso ba kangale taka nga américain perdo Congo na bunga na Congo na ko bunga na Rwanda te na Burundi te na mboka badam te na Congo kaka to merci ba doso bazawa namoni Doris KMB namoni Yemoro Vincent namoni Adam Sulzolo namoni Matika Songo Ponte Cléboa de la Nation Solidaire namoni Ken Piana problématique même qu'on poli de la presse tondi mango po kato ketikele aobanga to ketikele fufu na bonga mabanga vena ngai na moi vena ngai Gauthier Mascot merci grand frère vie Franck na vie ya Ken Piana merci à Chancel même à Demidier boni sangwadie merci Mbokani vena ngai Janice Tanchunga mputu motema nita sita pa na Joël sita Taluma Toto Italie na rata bandal grand frère propre on comprend que on a grand frère la biso ya moda Italia moda Taluma Toto na habité quoi Italie yo comprendre que na loiboy Taluma Toto yo mo yebi Italie na rata bandal sans oublier maman Loris Malolo notre maman maman Émilie Bamutema tous pepele ya mbetolo groupe wenye musika maison mère mobimba na moni ba moro ADT ya Kimpui na moni vena ngamo Igo le roi de la forêt kalate totenga mara na ngambo kuna ba comprendre wa batu na te pour réalité batu balinganga na boki na nte so boss na ngamo le roi Hiroshima nzamba so na rata France sans oublier les fidèles de LBG tonto babati motema Charlène Makanda mimingo na motema wa sous les caméras c'est l'Osram LBG Gino bamisenionso teza anniversaire baboka mabanga anniversaire wabo mangenga respect okata mabanga la ngai amelaka sucré dans en détendant le baglo langi zo kitiko Tokolia na biso biloko ezali kobanga te en tout cas nde toza biso na biso ba professionnel nde tolobaka ke nde wona biso glo langi wana bomoni mais ngai RDC flash ya baglo langi mutaleki bango nyonso leader na bango après JDK d'amour na comme diplomate kota Frank Stemai Frank na jebenga diplomate voisin nga doté mais dans tout ça pareil les kikaka voilà banda c'est par Adam Suluzolo cameraman na biso asimbi caméra Adam Suluzolo moi nzamba suka indien refoulé na end mais pour monopoliser parole te
ye mokolo maloba oloba na suka mais to pesa no ken piana aloba nano mbanga apesa tozo pesa la kama mambo anniversaire toza na ba compte à rendre te ya mutu te to reboire na biso mabanga Stella la merveille kasongo mon cœur là où repose la confiance du chef et puis sans oublier madame Glolangi mobile lo kombo nani mobile na poto kombo nani akomi baba so etanda akomi baba balusa kamera Olangi mobile na poto kombo nani ok merci wana bo comprendre que za Glo Olangi meken piana sepeli sana no bato pona masa na yo Frank Stemai o bobanda na vraiment kalamba esi bato baye bakati bolala ba parler moko bovanda ba parler moko marambutu mais sauf ba o wana danger. Merci beaucoup. Moni lelo batebele bawaya ba TV na loinge kaka mutalali ala muki azane shege aya koti masolo yo. En tout cas Frank Stemai to bandana bagaro depuis 2004. Na habité so Frank a se trompé wana biso tozana antenne A et pas Zakari babaswe. Frank Stemai a travaillé na Raga na Tati Akewa si je me trompe pas. Adam Sarabake s'est changé. Donc to banda makambo moi kala. Et ça l'a plaisir à trop ya zala lisanga boeto célébrer anniversaire ya Frank pour lelo et belé pe bazo occasion au parce que séparation ça la rapasi mais retrouver à boe ça la toujours plaisir pour nzamba batel biso to leki na ba moment moko ya pasi belé pour ngana Frank masola ba TV to beti année on a rolo bato ko pena 12 ans ya bataille 12 ans pena ya bataille to leki na ba obstacle ya mabe et belé Toloki pe na ba obstacle ya bien pe ebele donc merci na nzambe wa salabiso ndenge ape akokiseli sou Frank une année de plus donc ça l'est toujours bien na kosenga nzambe a continuer ko baxeler sou bane ebele vraiment et ko sala bien bande ko na biso apoto ezala ngo anniversaire Touti na biso kinkole, touti na so kinkole, kolia maboke, touti komela, to sali ambiance nyonso, o esenga ki to sali si to sali, awa to fandi na biso, poto kabwana. E ape tolea, bato wakansa logo o to lobi mais ape tolea. Expliquer que touti na so kinkole, ko sala ambiance nyonso basalaka. Awa to fandi po tozo luka to kabwana. Tu te fais dans nos comments. Voilà. Et pas War Bashir. Chika tout puissant. Yakaka. Merci pour te parler Adam Souzola Torozong Savmana Mutuga Boepo Misige Betara. Merci. Alors, bateau, pour batebela poto, bakoma na bango bateau critique. Ah, depuis to fandaki depuis tongo, to meli na biso na mbongo ya mutute. To sali déplacement na carburant mutute. Donc yoko fanda ana te pour bando sala ba analyse no mabe. Et ko sala bien te to za na biso calme, on est ensemble. Na pesi batutumbo te na bao ba sepela nenge to fandi na bao ba yoka jalousie nenge to fandi na pesi binoka bambote. OK, merci, on continue. Moi je salue celui qu'on appelle Willy Bontela garçon de Lix et puis Papi Kaba Kiriko et Mebi deux chats autoroute balobi Timbela Yebela Umela Timbela. Merci au Timbeli pété et aux Amabe. Moi Nzamba Souka Adam Sulzolo garçon des problèmes. Bah kasi mona nzamba suka ba problème faut traiter ba kanyo so bata ende ya nini alembani atindi yo pour Frank Stemai. Ouais, Frank Stemai bébé wa bota misika donc bisuna biso bata février to yibana par rapport à maman ngeli kara donc bah joyeux anniversaire et à ebele vraiment nande ko biso Frank équipe nationale yango déjà c'est vandi ndezala kaka donc ya loba pena mingi te ba poto Frank Stemai, Ken Piana Matika, son grosse molir, Sarah Ramazan, Vincent Chulis, Bisso Yeyo, tu vas na Bisso, tout autour d'un verre, tu vas célébrer na Bisso, na marque na Bisso quoi. Donc, bah pour te botter, Bisso te pour Bisso tu na Bisso ya bino. Liste ma banga. Bon, on a liste on a Dazoflex, na moni Dazoflex na ta liste. Dazoflex na moni liste bimi yo pe na kati. Dazoflex te Daz na liste te. Mais et bimi kara logo bimi c'est Dazoflex babi monta makasi mingi. Journaliste wa maele mingi babi sala musala place ozali kotika te identité na yo quoi.
Donc vraiment on a profité car un anniversaire à Batou. Na pe sapé Batou ba fêter na poto ba mbote belé par rapport ya Jega Yulia Panache et Samba depuis Paris. Na pe sur mbote double L Loulou la Rose depuis Paris. Mbote pe belé na moni susu la merveille ka son Stella mbote depuis London. Na pesi pena madame na mbote et Sigazali na pesi Gresson Adam Siluzolo depuis London mbote belé British vraiment donc na pesi mbote belé maman bota Adam Siluzolo maman Fatou Bouka Demol depuis Montréal na Canada maman je t'aime beaucoup na bota ma jour yo lingaka wana et les gars bien biso na ba Frank to l'excellence na bandenge na biso. Merci à toi, mais je pourrais pas passer comme ça sans que na aussi ça na stema inde dans le baki mais tout ça là tout kabola mandambo hein tout c'est dans mon bali et puis barman à moi comme na ki moi qui tout na ngape go barman ya tout na go bazo benga dans tout ça boye Chocho tout ça na Doris, la charmante grosse molire Kabeya, Balobio, Oumela, yo tellement vraiment batba mon nom vraiment quoi. Abena mi pende o, iumanango, chega botamana tirele, tikaido ginone, mama, mbadi engaye. Doris la charmante, yebela, to Oumela, to timbela. What is the to kande na wewe bisa wangotu kande no ba grosse mulina sina yena kangi ba fitu avant ba leki fo basinga nganzela ke baso basinga te ba koleka te pono me ba wangotu na système ya what is the to sauf concert na Sarah on a vraiment on est là on est ensemble non mais ma bangotu na système à what is the to oya roboya ngai oya na lobi sauf Congo France à part cordon na concert na Sarah moi si a pembe mais bangotu batikali siti tout grosse moulina roke na bango likolo faire gola kuta beta bashita kosa faire gola kutu abeta bashita kosa menga na roke na bango na what is the to bwana brosse mais bwana dentifiste mai na e salangage que moi oya robo ya sala pe ba stema na e on a vraiment coordonné biso ko coordonner biso na kati ya Congo France ko coordonner ba Sarah ba grosse mouli ba muna artiste o simbela biso vraiment caméra merci beaucoup merci encore à mon boss Josué Didier Pumba, merci encore à notre manager ya Congo France, Monsieur Junior Bookson Bouka ça on peut retourner fêter toujours anniversaire ya cordon na biso on nzamba bakiseli mbula moko likola ba mbula anga vraiment nazo souhaiter ka ba fleur ebele akende liboso oyo azwa kite abala kalabingi tifa ba balobi devoir à domicile oyo Tracy Apesi Batoutou devoir à domicile félicitations encore à Tracy Pro na motema na vraiment bakendeka waka ndenge zalaka mais apesi bango tout bala mibali devoir wala bango pe bala mais félicitations ba bonne fête à cordon na biso Frank Disuka Stema nzamba bakisela ebele na akokisa pe ba posa ya motema na ye oyo azwa kite na 2015 tokoti 2016 to banzango kande to lobaka nyonso to sala biso Congo France to sala toujours nyonso na nzambe posa nzambe na ebite zolele kaka donc akendera liboso abala merci beaucoup à maman Emilie Nzemba motema bata tous pepele ya metolo merci beaucoup à Mike la Duchesse babi pour alo yenge merci beaucoup à Hans Luzolo balobi na ebite taiwana swagwana ke na bango kana what is eto merci beaucoup à Malolo Nzamba ba maman Loris la Congolia merci beaucoup à Chancel Mbemba balobi de midi wa roboya yo asala pe ba Chancel na ye merci beaucoup à Dadi Mwanga merci beaucoup à Eric Mendes Motona Nzambe merci beaucoup à Jolie Mousseyi ambasi ba keseni motema batu ya Alain Binadam merci beaucoup à Nelly Mousseyi donc vous êtes belé quand de grosses millions si tu solol on te solol si tu solol pas on te solol pas mais toujours le bateau souhaiter que toujours cordon biso ba bon anniversaire moi là le balobe belé zate na zong si miko nanga et pas matika songo internet mais ke banzambe na bango Frank Disuka Stema aroke na bango na what is the to o roboya what is the to na koluka ba interprète crédit okata ba kozala te en tout cas ndeto fandiawa ndeto fandiawa monsieur Siliawa wa lobite aluka micro na ye aloba posoki
Doris Aboy. Doris Tema, le place que Vanda. Allez, chef à lobby. Allez, mets-toi debout. Zoïne n'est Tema, qui va en voilà. Ndena lo baraka ke malé me babi les barons Manoka. Les barons Manoka na Monaco. Lux na Lux. Et des missions en Haïti. Et des missions en Haïti. Les barons Manoka donc yé leader na bango fi na lycée Kiwa na Londres wana VEB Gino Selo Landé Noir na yayo yango wana et puis sans oublier David Lutete yayo yango wana Mike Lokamba à présence leader atiki mutu kana yango wana Mike na jeep na yango wana en tout cas Mike Lokamba mais avant tout son Mike chef na biso azali à Vincent Chiliz yaza patron. Il y a site internet, il y a en tout cas, topé ça notre chief micro à l'oba. Ouais, merci Matika Songo, tozana na isengo makasi ya kosangana boye, sadi ba maboye za tellement tous les jours te, ya on surtout sangani bo photo film, on to tika ngata ba archive, to bon mon internet, eza anniversaire ya confrère on abiso France Temaï de longue date, donc te souhaiter bon anniversaire, prospérité, longévité, Marambasika, Tonine Marambasika, moi babeti masola robala, menga la nine Marambasika, donc Marambasika ya to sepela makasi, ngape na pesa ramote nanga la bandara toujours facile à garer, maman bonheur, la sucre poupée Barbie, la métallique, place aux ya yo yangwana, na monara maman nanga Majakin Zongo. Mère a regretté le parti moko au Katakiango émission de Salagi. Yeyo, Tokati et l'OT. Tokati et so pour to kata te. Le melaki bateau yo. Na ba Facebook ya lokuta. Oya la bouche, oya mama la bouche Ezali na tolongo le lorote. Yem ta monter quand Ezali, tolongo le lorote. Là c'est bien. Tolongo le lorote donc na moni maman nga maja kinzongo na rata France wana mon vieux Clara de Bruxelles na Belgique wana babi muto contrôler nga Belgique wana Clara de Bruxelles na PCB Veredi a Miss Mbote place pour Mikolozo bazana ensemble na PCB Mbote na ambassadeur et Moussinga place aux ans Suisse on a payé on a mon Fabrice Mobiala celui qui est prêtre avant qu'il soit prêtre na mon rappelé Koumo pape monter ma mère rêvée on a Igo Kiteng le grand l'homme de la 25e dynastie par où c'est ça au caméraman assuré merci pour Nabilili to va na biso donc mama boezara tous les jours tu moni photo filmango Adams Babi Adams sous le zolo parents européens parents british, faut respecter donc Doris, la personne aussi micro. Ok, merci beaucoup. Non, pour la bonne des personnes, vraiment. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup à Peter Lukaya na Kampala. Merci beaucoup à Dieso la London où Mela na Santi va basket. N'habite son rozonga na keto Adidas une nouvelle collection oyo. Oyo robo yango a luki pe ba nouvelle collection na Adidas. Merci beaucoup à Dieso la London. Où Mela merci beaucoup na zongi seli. Merci Diemampata en tout cas au Mela te potinda elorote. Oh Doris alobi wana Diemampata na ebete. Da o tinda te babiso bambiaka oyo toto boya to boya kana niveau teti. Bambiaka tozo boya wana na pesi mbote pa mutu na nga ya kati ne na boye asolola lobby et puis asoli ba costume ya ba linzo kota ye comme na Didier Okamo na Londres donc Didier Okamo na London babi Wumela Yebela mais Timbela Didier Okamo ya yo wana et puis petit na nga Jonathan Mundele l'anglais Jonathan Mundele l'anglais na pesi mbote place aux Ali ya bino nyonso mais tozo continuer nazana moi sur na lingaki mingi moi sur na lingaki mingi vraiment donc pour sala musala betanga yaka to monaki ba présenter biso to yamba bien et puis azo continuer na musala bien ye na benga ka mikolo na obenga e 10 match do ye azal roi Zidane doit coacher à betaka 10 à longo soit comme coacher ba petit Ramazani Sarah Ramazani ni ata bango na miss wana di ba elorote bazwe tala moi ça na surika ya refungola mazaka bien ola Mati pardon ngali na bongote mutu na ya kwa munene gaya alors voilà tokoloba
Papa nani? Mama ngaye. Na bata poto baoyoka makambo. Alors esengo eza trop. Bon, cordon à biso, tara avant da bien à biso. Et on te met au CPLC lelo, ay ben pété que to vendre c'est awa. Donc to sangana pena Congo France en force. Pendant CPLC Franck Disuka c'était mai jour anniversaire nae. Donc to ça les moi surprise moi boeka ndenge zala raka, hein? Tara Congo France c'est munene ya gaya. Na mona cité le Congo France c'est zate la miso, boka ngam te pas cité ya bongo. Alors on ça Amazon grosse moulure va vendre awa pendant CPLC cordon à bango. Nata moulaye to sali, to bito CPLC mais ata moi J. Hein? Allez ata moi soso ndeka izala raka po. Tu es déjà Kinkole, hein? Kinkole, allez ma boke n'a pas ça. Ton oiseau est bien n'enga tondi. Azu ma boke belle la libum n'enga zana. Yambisi yangula sangisi. Donc, Kito makasi donc. N'a pas la félicitation est belle. Une année de plus, ça fait vraiment plaisir. To baki si to pèse sur la chance c'est belle belle. Pour quand des grosses mona autre lo badam. Mutale ki Frank Steman a disuka na mincho azate. Oh Mati, oh Adams, oh nani. Azana a été. Bakumi. Adams. Matiko zo ma bête. Il faut to kumisara o azana bi. Donc voilà quoi. Donc ma mère Méline Zemba à London, c'est pas l'argent qui manque, juste le temps d'aller à la banque, allez-y comprendre. Donc mère wana donc qui tourne makasi, Jires Mabiala, sponsor officiel à Sahara Amazon. Donc Mikolo so bon à Sahara Amazon et obet à ma nouvelle collection. Il faut vous sentir que Jires Mabiala Azana, l'ami du patron. On est la béga qui est l'ami du patron. Alors bah merci Belé, na ba fan à Congo France. Tous en abino tanga pas, tous en abino pe na tanga bisengo donc Mati. OK souhait. Pendant sinon on continue sous. Merci beaucoup comprendre que c'est l'ambiance. Bio langa so sur un téléphone tout chapé micro to gamarambo sur mon téléphone. On a fait ma tampi. OK. Merci. En tout cas, on continue ces émissions tout table bagisami c'est-à-dire batbo yakaka. Merci. On continue toujours avec nos amis de l'internet. Là, je dis merci comme ça à Boudrik Biakou, mon ami personnel. Bill Mondo, Didier Masuki, en tout cas, anniversaire na Yopeza Kalaming Teto Beta Bali. Bali to Beta et puis na Bossanité, mon petit que j'aime beaucoup, Benny vient derrière moi. Moi nanga lingaming. Benny, tu salues les gens. Bonjour. Mais continue. Tu salues Maman Stella la merveille. Je salue Maman Stella la merveille. Ok, merci à toi. On va continuer avant que je finisse. Je salue Katia Angala Sidoas, Bilis Machoko, Yayo Yangoana, Ursula, côté Aba Ursula. Mais tout ça pena Zela Ozobora, non, naozongela yo. Tout ça pena na cordon na biso, Mike Lokamba, Balobi Mike Lokamba yeyope apese la moi Dimitri Mike a commandé musicien papa chéri Jibem Piana Bimaka so bobenge fo bobondela ye poya. Merci. Il faut que ça bien opesi Mike, il faut le président de tous les journalistes papa. Boso ça vraiment to beta maboko ça là. Ça tout le monde a bango patron et comédien tout. Ça n'engage que lui. Voilà, ça engage que moi et le peuple congolais. C'est pas possible. Voilà. Voilà, merci vraiment. Nabandeko tout basé occasion à la biso na ngonga oyo donc tozawa on est là. Matama mikoti. Tes autres papa. Yo la sanda sima mikoti. Voilà donc merci donc na Franck Stemai, joyeux anniversaire. Merci mon frère. Voilà, c'est Michael Okamba. Michael Okamba mon pote. Merci. En même temps président. OK. Donc tozawa après on a invité Tokendwa Pekin Kole. Toti Kinkole après awa ningezalaka moi butu Tokende no comment ndengezalaka. Président même ko poko na moi champagne ali.
Ok, merci. On va terminer cette interview avec Franck Stemai et puis Grastembo. Que c'est l'anniversaire de Franck Stemai, mais tous en salon gauche. Salon Gauchen, place au Bakata, Bissosuki na Franck Stemai, na Mordon, c'était là la merveille, Oyebi, place Bakata, Ngasuki, Awa, na Gauchen. En tout cas, Bossaza, mais à Olobape, na moi, Souka, Batunio sur Poto, Bayo, Bae, Bamonae, pour Kolo Salom. Avant d'appeler Franck Stemai, j'appelle d'abord Grastembo, passeport rouge. Cela veut dire que mon ami quoi peine, mais Neb Sabino Bakous, na mon boto, qui n'a world. Congo Lengi, Mike Lokamba, Grace Mbizi la sexy. Bon comprendre kak. Boni. Ouais, ça va, Matika son matkas. Wana na ibsaka yo mtabinga ngabonga ka Fabrigaz mais yo kota ango ka matkas. Lelo zalaika que anniversaire Franck Stemai, tout ça libanda moi lumière ezate yango toé na Gauchen. Bo mona place Bakata biso suki a Franck Stemai ba okate suki awa. En tout cas dans bandeko nyonso bozotala mutu nyonso azwa micro na lobaki yepe na opesa micro ne aloba pour na Franck Stemai et puis na mabanga na. En tout cas, merci beaucoup à toi, mon coach Matika Songo, Soda Makasi. En tout cas, joyeux anniversaire à toi, Franck Stemai. Happy birthday to you. Je sais pas si je peux chanter pour toi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Franck Stemai. Joyeux anniversaire. En tout cas, joyeux anniversaire à toi, Franck Stemai. Plein de bonnes choses. Je demande à ce que année Oyasika et Bakisami Navinayo soit une année pas comme toutes les autres. Ezala année moko ya différence, année moko ya élévation, année moko ya succès et que Nzambe Oyo abakiseli un an de plus. Ezala un an ya makambo ebele na vinayo. Ezala ba fleur. En tout cas, sois prospère dans tous égards. Nzamba pesa yo posa ya mutema na yo. En tout cas, quant à moi, je m'arrête là. Mais là, je salue David Lutete Lumière d'Angola, là où tu me suis. David Lutete, mon ami, Lumière d'Angola, ya yoko tozanga raté oyebindeni tosala ngana yo. Ouais, David Lutete Lumière d'Angola, GMN en direct de Canada, na Toronto. Donc, il y a eu un les patrons de mon cœur, là où tu me suis, le patron de mon cœur, patron MT, ma passeport rouge, là où tu me suis, bébé, je t'aime beaucoup. À DCS 007, le patron de tout. DCS 007, le patron de tout. François, je te salue. Batunion, surtout, Bolinga, passeport rouge. J'ai mis ma la fille à papa, ma copine privée, je te salue. La Case d'Or, ma Case d'Or de Paris, je te salue aussi. Je remets le micro et pas ya Matika son mon coach, quoi. Merci à toi, Grastembo, passeport rouge. Babio, tangoyaka partout, la Ksaka rouge, leki, po, bango ba, eloko, moko, te. Bachimuke, babi, ebela, umela na, timbela. Tangozo, timbela te, oye, bate, Matika sont en pleine émission, je te rappelle, quoi, biso zalaka, bongo. Donc, merci, na bandego, nyo sobota la biso. Maintenant, je vais inviter, c'est lui qui a l'honneur aujourd'hui. Lui, il s'appelle Franck Stemai, de Congo, de partout, de Congo France et puis de Kinshasa. Franck Stemai à moi. Applaudissez pour Franck Stemai! Applaudissez! Ah là là! Merci mon frère. Voilà, tu as l'honneur aujourd'hui. Bon anniversaire, on a bébé, on a une maternité. Au bout de nous l'état où la baingue, babeto bambata, banene, banderonia sobota la biso. Non mais merci Matika Songo, je suis très flatté. Ce n'est pas donné n'importe qui. Donc les lobes journalistes ba sangana boy to yebi ba guerre d'esprit ninga ala ka surprise surtout ça na ba gete benga ki on a biso ya parler 14h bu na croyant que tout ça tam c'est le mot mais c'était une surprise réservée pour moi donc ça me va droit au cœur et comme ça bino boza famille nanga donc atana moni bandeko yanga ya biologique té mais tant que dans une famille nanga professionnelle ça me va vraiment droit au cœur et ce n'est pas parce que en limite journée c'est pas ça les boy
je peux être le premier journaliste. Le premier. Voilà, merci beaucoup. Donc je crois que la cité peut-être donc c'est une grâce pour moi et j'en remercie l'Éternel. Voilà. Ok, mais hello mon que Matika Songona Frank Stemai, c'est pas internet, c'est depuis la télé de Kinshasa, donc ami de longue date. Quand ça logo ils pour internet c'était bah master vraiment donc faut qu'on frappe na bière tinga na frappe na Global Télévision. Oui. Bah oui, donc Matika Songona lo ba toujours moni yonga na yo tant vandara, ils aura plus diverté. Voilà. C'est plus des conseils parce que tu es ici quand tu moni ken piana, j'étais des passages na yo kananga na lo ba ponanga. Donc boza batu auto bana no lelo c'est vraiment depuis des années. Alors c'est tant au vandara boy, il faut to linga bonheur ezala. Aujourd'hui, Matika Songo évolue, ils ont évolué sur Frank Stemai. Aujourd'hui, Ken Pian évolue, ils ont évolution toujours, il y a Mati Kasongo. Donc, tout ça déjà famille, Mike Lokamba, Bazali, tout ça là, grosse moulure, Sahara Ramazani, grâce Tembo, passeport rouge. Il y a la cadette, c'est-à-dire que dans l'habité quoi. Elle est tellement gâtée, beaucoup d'idées. Donc, on est ensemble. Moni, ils ont ensemble à site et Matina Robelo Romoro les occasions de se passer mais la biso il faut te profiter en ango mamto ça la ngana to na kisasa bato yo ba sala ba site je crois la plupart ba na poto sauf boss na biso ba journaliste Vincent Chuluizi alors yepena donc on a Tracy Mbelenga Tracy pro les nouveaux les jeunes mariés parce que la minute dimanche ils ont inda on a Matika Songo la Matika Songo nazo binager donc il y a un watis de tout yoka mutu te donc jour on a dimanche le 28 Ezamara Moscoyo il y a Tracy Mbelenga Tracy pro na Glody Diasuka c'est-à-dire que réalisateur na journaliste ba balani. Donc ezali esengo pona biso salamate donc biso toza batu moko oyo lelo oyo moni mituno biso salara journalisme ezala roi musique te ezala roi théâtre te journalisme ezala makambo ya mutu le temps toza awa ezaka te faut avoir diplôme et ba licence quand même dans tout ça faut ebara Adam Suzolo mutabandara bon ya banda na monde de théâtre monde temena mondo ya ba journaliste internet ba animateur culturel Matika Songa balem taliboso après Tracy Mbelenga mettre ça que nango tina wo non mais ça problème thématique et ça que non mon to batu ba la biso ba tirer les sons que unité fait la force les toza awa ezaka te pota mususu ngana za soki ndenge nini nango boye non eza bolingo bo manifester nanga yango to ça eba ite kutuma ambo esala mo eba gite batu babenga kingai Sarah Ramazani na Doris la charmante babenga ngai hier grosse moulure babenga ngai hier ba ebisi ngai na trikeje nga petan ke masa na yo na trikeje na trikeje yango lelo moni ba boss na biso en tout cas mes respect na boss en tout cas toto le belango déjà en tout cas boss mes respect dans yo za de la nation oza Didier Masuki oza mutaya ya Kongo Mikili nani Didi Puma donc en tout cas on te doit du respect. Mais il est là, c'est pour dire que nous sommes vraiment ensemble. C'est une grâce aujourd'hui tous à la bouille. Parce que ils ont abandonné toutes leurs activités pour venir m'assister. Donc, je suis qu'un invité aujourd'hui. Il y a donc ça fait tellement du bien. Je suis très émerveillé quoi. Donc bon, on comprend merci beaucoup Castémo. Merci. On peut tout dire, mais le Congo c'est un pays, c'est un grand pays. Il faut tout appeler la jeunesse et quand ça s'appelle lobby nabiso. Voilà pourquoi le lot tout le monde qui marameza au Kenya bien. Merci na tout soutenir ngai libanda ya mboka surtout parce que tout que Mati na robandati na remercier batu. Voilà donc merci na batu tout au bakomi na Facebook nina lo babona komi na plus bien mais Mati je te jure na komi na plus de 300 messages je ne sais plus répondre à quelqu'un na aimé car na me tape kako aimer parce que on répond nani il y a tellement une seconde que le kate musu à côté donc je ne sais plus répondre ça veut dire que musu to sala Matika Songo za reconnu et batu bazo vraiment en considération. Moi, ça me va droit au cœur. Aujourd'hui, ce n'est que pour cette occasion d'anniversaire, pour réagir de la sorte. Et bon, c'est comme Maraminene.
c'est que vous avez plus que ça. Et là, nous sommes des Congolais et puis c'est très difficile. Des femmes, des jeunes filles comme ça, comme mythique en amoui, pour survivre bino, et ça pour na bino ba diaspora parce que ngai na sacrifice teva que ça. Na boya teva kin pour na survivre diaspora, pour na ba que vous êtes sous-informés. Mon photo zala ne ba le baka na Bible. Et l'angeza mouné basali baza muké. Voilà pourquoi mtozo baksamara et belé boyo ça biso bien. Bolingwane zala na remercier batunyoso en commençant par dire aussi ça c'était là la merveille en pleine communication. Ouais, linga yembe là. C'était là la merveille. Ouais, na tozo ka c'était là la merveille ça biso bien. Allô? Allô? Ouais, tozo ka yo Frank c'était maïe azo ka. Nazo ko c'était la merveille. Hello, my love. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you so much. Merci beaucoup Stella la merveille. Yamatika Songo. Donc merci beaucoup, on a voulu remercier Stella la merveille parce que il y a côté en direct. Donc à arraché bénédiction voilà, merci na Stella la merveille, merci également à Didier Dipumba Josué parce que Maramoto Sala Oyo, Ozali Musala Oyo to Saliango d'esprit, de même esprit que Didier Dipumba Josué, merci d'avoir pris cette initiative bien sûr. Il y a créé Congo France. Merci également on a Mandeko tout. Donc je commencerai par remercier d'abord ceux qui sont sur place ici. Donc merci à Grâce Temo de Congo Elengi, merci à Sarah Ramazani, Congo France. Congo France, merci beaucoup. Merci également à Grosse Moulure, merci beaucoup. Donc merci beaucoup. Congo France, oh là là, c'est grave ça. Didi Poumoyoki, donc faut se souvenir bango bien. Non, attends, non mais je dois finir. Je dois remercier. Merci à Grosse Moulure, merci à Mike Lokamba 3 fois l'archevêque. Yaza frère, merci également à Vincent Chilouizi. Tu sais mon frère. Merci également à Adam Siluzolo, Mondele Nabiso. Merci. Merci à Ken Mpia Napito Palais. Merci beaucoup également. Il n'y a pas moyen de remercier. Vous êtes tellement belle. Donc plus de 300-400 messages. Et ça les bien. Merci à Rita Zangu, la japonaise. Merci beaucoup à Toyo Yebi. Merci à mon vieux Gauthier Mascotte pour cette opportunité. Au salut-moi trop pour l'anniversaire du Dipumba Josué et tous les amis de Congo France. Et puis Salon Goshen. Donc on est ensemble de la bande Lungwa. Et puis voilà, c'est un biso Peyamounen, la voix du peuple, on est ensemble quoi. Merci beaucoup à vous et à la prochaine. Au revoir.